de la diaspora congolaise. Mbote na bino bipai nyonso oyo bozwami na ngonga oyo o bozali kolanda biso. Lelo tozali bongo le 19 décembre 2017. Epai wapi oyo mbela epesamaki pona bandeko ya Congo babima na libanda pona ko protester contre oyo nyonso ezali koleka na kati ya mboka Congo. Oyo bino nyonso boyebi eza na Congolais moko te azali ko ignorer situation nini oyo tozali na yango na kati ya mboka. Tolamuki na tongo nini eleki. Tolamuki na tongo marche salami to esalami te. Ezalaki sitting, ezalaki ville morte, to ezalaki marche. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Point de chute, de chute dans la triomphale, donc on tire la triomphale, c'est ça qui parle, alors ça qui parle OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Les alibongo mituna oto tuna ki bandeko oto zalaki na bango na ba vidéo oyo bolanda ki biso eleki. Mais kasi moi élément auto zali ko sala lelo nakanisi ezali mingi to koleka na ko se poser ba question. To ko se poser ba mituna oyo esengeli pe epai wapi ndeko moko na moko akozwa libaku ya kotala élément oyo ami pesa yano na bipai oyo ya azwami. To ko se poser ba question po epesa biso makanisi lolenge nini o esengeli na biso to tambola to lolenge nini o esengeli na biso to kamba mboka na biso Congo. Lelo ça va faire à peu près 20 ans na Congo to lobelaka kaka politique. Bato babosana masolo ebele makanisi ebele makambo ekoma kaka lisolo ya politique. Est-ce que politique yango nde moto etambusaka mboka? Est-ce que ezali économie moto etambusaka mboka? Ezali ba militaire bato batambusaka mboka? Ezali population nde moto atambusaka mboka? Service ya sécurité nde moto etambusaka mboka? Service ya renseignement nde moto etambusaka mboka? Voilà ba mituna oyo nyonso tokomeka koyanola elongo na bino. To lisanga to lingomba ya ba entité nyonso wana nde moto koyi kotambusa mboka. Constat ya lelo ezali nini? Bandeko tolamuki to bandi kotambola to bandi bongo na commune ya Kinshasa to kei na Lingwala to kei bongo na Kalamu to leki bongo na Limete to kei bongo na Lemba. Mais kasi to moni ville ezali ko fonctionner na ndenge moko ya normal, c'est-à-dire en tout point ya marche moko to monite et ba signe pe o ezalaka ke ville ezala ville morte to moni yango pété to moni situation ezali ko fonctionner normalement. Certes ba embouteillage à ville à Kinshasa et mesana na yango ezalaki lelo te et to koki koloba ke to assister na 3 heures mortes pambate banda to banda ki na to loba na 9 heures 10 heures 11 heures moi timidité moko ezalaki na liboso na 8 heures ba circulation ezalaki normale na 9 heures elongwe et diminuer moi muke ti na ba 11 heures ezongi nango lisusu normal. Donc tout ça comme tuna pona ni lolengi wana. Pourquoi peuple congolais ou babengaki surtout kinois abima libanda abimite? Po ayokaki mbela te. Po alingi kobima te. Po alembi kobima. To peu alingi régime oyo ezali en place etika.
Voilà, voler mususu mituna yango wana, bipa yo bozwami, bomeka koyanola. Mais kasi constat au biso to sali, franchement, ils allaient passer. Passi na komona, lo lenge ni mboka oyo, ils allaient kotambola. Lobby to tambola ki na équipe na biso de TV. To kei komona, bipai wapi oyo, bato ya diaspora, batindaka bambongo. C'est-à-dire, ba agence o batindaka bambongo. Molongo ya bato oyo batandamaki na ba agence wana, agence moko te me ebele. Pona kokende ko retirer ba code oyo batindeli bango na bandeko na bango na libanda. Déjà lobby, ngai personnellement na se poser ki question, na bi ebela bato bazozela a pona kozwa mbongo awa. Est-ce que lobby bakozala libanda? Pamba te baza komilengela na kozwa mbongo bazala na mbongo na maboko na bango. Na mitunaki mituna wana na mizwaki ya nonga mwana bi en tout cas tondimite bakozala mingi libanda. Lelo tobimi na tongo tomoni o tomoni toyoki o toyoki boko tala mwa bilili ndambo otozwi na banzela esika ni totamboli bomona bino moko pe bomeka ko juger pe bino moko. Bandeko lelo oyo est-ce que faute ezali na maboko ya ba politicien? Est-ce que esengelaki na politicien akende na ndako ya moto moko mo akende ko tokele porta ba bima libanda akende ko réclamer droit na yo? Est-ce que esengelaki na politicien a se multiplier oyo azalaka yemoko akoma 20 ba parti politique nyonso ba leader na bango ba se multiplier 20 100 bongo ba bima libanda to mokumba ewana ezali na maboko ya population na état oyo mboka ezali esengeli na population ayeba kotelema ayeba kotelemela oyo ezoleka na kati ya mboka na biso lolenge nini politique ya mboka na biso ezali kokumbama atelemela e opposition et mouvance oyo bazali na ba pouvoir pamba te la politique façon oyo ezali kokambama na kati ya mboka oyo esengeli te. Mais kasi nini biso tozali komona peuple amorphe. Moto na moto avandi azovage na bokipation na ye. Moto na moto avandi amoni na ye azali ami koki na oye azali na yango. Botala nanu ndenge ba recevoir bazali kobelela kosala transport na bango na ndenge esengeli bongo tozongela bino. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bino moko bomoni bandeko na ngai Zando victoire ba client baza na kati la vie ezali normal bongo lobby tokomi le 5 janvier le 10 janvier bayi politique ba lobby te biso to vandi na biso to sangana to solola to sala mosala na biso ezali politique to pesa bango lisusu faute to banda lisusu kolobela bango to banda lisusu koma bikoma koma na kati ya ba réseaux sociaux boya nola bipai obino bozwami bandeko likambo oyo etali mobilisation pona bato ba ko comprendre que bazali na pasi. Moi je crois ezalaki secondaire pamba te pona ko comprendre que pasi ezali na kanisite il faut ba fungolo mato to ba ibisa yo yango komona kaka lolenge nini makambo ezali kotambola yango wana déjà mot d'ordre
oyo esengelaki na Congolais azala libanda. Nzela ya kotambola ezali te, kelasi ya malonga ezali te, transport ya malonga ezali te, nyonso ezali kotambola mabe. Bongo na oyo wana kaka politicien nde susa banda ko rappeler population, voilà ah ezo tambola. Est-ce que ye moko ayebi ko mesurer te lolenge nini mboka ezali kokumbama? Bachela kabino ba ministère songolo paka ministère la santé. Est-ce que la population se pose la question santé na ye comme na niveau nini? Ministère éducation, est-ce que question se pose la éducation na ye zali na niveau nini? Environnement, est-ce que se pose la question environnement na bino zali na niveau nini? Batandela bino ba ministère kili. Mais kasi ata mosala moko esalaka pona intérêt na bino ezalaka te. Mais bolingi lisusu bapesa bino mot d'ordre nini pour bo comprendre que mboka ezali kotambola na ndenge oyo esengeli te. Moi je crois que situation en mboka oyo soki population a telemi ezali pona ko kangola to ko sikola na baye ba mouvance présidentielle na baye ya opposition na yemoko population ezali poto kangola bango parce que mingi bandeko bazali na mouvance pe bango pe ba otage. Il y a quelque part, il y a situation oyo ba mikotisa na kati na yango. Ba komi aveuglé base koki kozana na bandako ya kitoko. Okoki kozana na mituka ya kitoko. Okotambola na yango na balabala nini? Ozana luxe na kati ya ndako na yo, obimi na libanda 5 mètres, libulu potopoto. Bango moko pe bazali na otage. Bandeko, franchement, esengo ya kosala élément oyo ezala ki penza te. Mais kasi lokola to mesana ko pesa bino sango. Lokola tozali awa na kati ya mboka Kinshasa pona ko kabola na bino nyonso koleka. J'étais obligé de le faire. Vis-à-vis de vous. Bino bae bo mesana ko tala biso. Bino bae bo mesana ko tuna mituna. Bandeko mboka ezali na problème sérieux. Botika bikoma na ba Facebook na ba réseaux sociaux ya ngonde moto ekubengana pouvoir oyo te. Boluka des voies et moyens oyo bandeko oyo bazali sur le terrain bakoki kotelema. Eloko nini totika na yango na kanisi totika eka na jeudi 21h. Et pas wapi moto na moto kota na kati ya ndako na betango ngelele la siffler prr a jouer à se filmer atindeli bino na Facebook. Espoir totika na ngo kaka yango wana. Bo se poser ba question. To ya nola na onyo stolobi. O to se poser comme ba question te poser mboka ezali kotambola mabe bandeko babimite bakoloba gouverneur a pesi autorisation te mbala boni bakoyebisa bino ete autorisation wana ezali constitutionnelle te na lolenge na biso moko pe lisusu. Est-ce que yo ozali kokende kosenga autorisation epai ya moto oyo yebi d'avance ki akopimela yango? Problème ezali na maboko ya ba oyo bavandi na kati na bandako na bango na kati ya maboko ya population. Soki population a se décidé et l'opposition et la mouvance et les services de sécurité, des renseignements, les militaires, les policiers, bango nyonso bakotosa pambate mokonzi ya solo ezali bongonde yo ezali ba oyo ba mibimaka te ba o ba milakisaka te. Parce que bokonzi ezali na maboko ya peuple. Toloba lisusu nini? Je suis un peu confus. Pambate bandeko ebele batiaki elikia batiaki makanisi na bango na mokolo ya lelo na bozwi résultat oyo bozwi kino na ngonga oyo tozali na yango na koyebisa bino eloko moko esalami te.
bayi politique bakomi komilengela po bakende maponami toyebi te. Kasi constant yango wana to constater que lelo bomoi ezali lolenge oyo ezalaka te kasi ba activité mingi esalami esiko tomoni tout est fermé ezali kaka na ba école et pas wapi bana classe ba classe te les restes ba activité ba banque tomoni ezali akofungwama ba entreprise mususu tomoni ezali akofungwama transport yango wana bomoni. Donc voilà bao bazali na bomoi bayoka biso lolenge tomeseni koloba na bino mikolo oyo. Merci nde toko banda lisusu total après-midi oyo ekoleka ndenge ni tokozongela bino susu na pokwa. Cette fois là tokozala longola ndeko François et pas wapi tokosala analyse ya solo solo ya journée ya lelo oyo na nga na pesa bino yango a chaud pamba te motema ezali oyo ezaleli. Merci. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.